ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez à travers le monde. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission que vous aimez tant. Merci na balandi nyonso ya ABC One. ABC One netobaka c'est Jésus-Christ qui est le number one. Nzambe apambo la bande ko nyonso yo bozolanda biso vraiment à travers Mikili Poto partout. Merci na maman Chantal Ayawo, merci na papa Osé, merci également na bande ko nyonso oyo ba pesi biso confiance. Émission Nabiso. Alors, Bandeko Balandi, hier on vous a parlé dans Makambo Ebele par rapport au Italie politique, à diaspora. Boyebi ke bato ya poto balobaki ke musique kobe tate ba reprocher ki ba musicien ko za l'approche ya ba régime oyo bakonyo kolaka population congolaise boyebi ce qui se passe mais également to lobela kibino concert ya artiste musicien Kofi Olomide oyo en principe il devait se produire depuis le 13 février 2021 mais na U Arena alors ba reporter qui ont pour le 27 novembre 2021 fallait qu'il ne Kofi Olomide Antoine Agbepa à se produire dans U Arena. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça créait beaucoup de polémiques. Kofi a défié même combattants que le pleuve ou qu'il neige à Kobeta na Arena. Pour moi qui répond c'est Wayambo, commandant Iso, Churamboma, répondant qui voilà le rôle a lancé défi. Yé à Komona, à Kobetate, et c'est tombé hier, Tomonique, ce concert, et qu'on a laissé sauter les billets vendus, et qu'on a remboursé les bateaux. Na moyen, oh, y'a quoi qu'à somber là qui, billets. Alors, on a un go, bateau, yo, sali que, wana ebetate, ina poto, et commandant Iso, tu commandant Iso, je crois, beaucoup de monde a fait communiqué officiel, il y a site, il y a U Arena, oh, yo, non, c'est que, annuler concert, il y a Ndeko Fali. Alors, on va prendre rapidement Ndeko commandant ESSO. À partir, il y a Europe, tous voyons nos commandants ESSO rapidement. Tous voyez en ligne. Il y a Ndeko Sololanaye, Maï Matali, ce qui s'est passé na niveau, il y a Mikili, il y a Poto. Alors, je crois que le commandant est déjà en ligne. Donc, vous voyez, Bokoyoka. Est-ce que concert Oyo, Ndenge ba monsieur Sutoyoki, Bayi, Kofi, Balobi, que concert Oyo, Ezanango, annulé en gote, démentir l'information. Donc, vous voyez, moto Oyo Azali sur place, na niveau, il y a Poto, na Belgique, na Yende, tu voyez, Kosolola, Maïmatali, annulation, il y a concert. Il y a Fali et il y a Kofi Olomide. Excusez-moi parce que quand je dis Fali, Kofi, Bazaka, Batomoko, parce que Kofi, Fali a Betaka. Tout le monde a conséquence sur Salamaka. Après avoir combattu, pas de défi car combattant. Bon, mon est les kaki. Mais en gros, Kofi Albaki, ils allaient concert de la vie. Ils ont concert de la vie à Kobeta parce que combattant peut bobina kaye. Bobina Kaye, pourquoi lui n'est pas politique, ou bien beaucoup kangaye pour que Ameka ko beta concerne été les temps tous Kaye vraiment toujours bien gaye en ligne. Voilà bonjour commandant Esso. Waouh. Donc tous voyez toujours en ligne. Donc bandeko bayi combattant ba ko reprocher mingi ba musicien na biso. Musicien Nabiso, non seulement Bazali Bato Oyo, Bazo contribuer à la dépravation de mœurs selon Bayi combattant, qu'il y a une chanson obscène plutôt, que bébisa jeune fille ko linga bana bango, basina bango et tout qu'on sort, mais reprocher qui Bayi combattant
et ba musicien que bazali ko appuyer régime oyo ko boma Congo selon ba combattant na yangwana lokola ba ko kate la seule façon ya ko punir ba combattant ezakaka ke mais ko punir plutôt ba musicien ba combattant ba lobby il faut ba se produire ça fait une décennie yango yoto kokota depuis 2011 depuis 2011 je crois 2010-2011 bazako boya baimboka ba se produire ce na nini atozande koko na en ligne. Allô, bonjour. Oui, bonjour Boni. Oui, ça va. Voilà, commandant Esso. Ça va. Commandant Esso, après quelques défis otomona ki ndeko Kofi à sa émission na moko ba conférence na biso albaki qu'il pleuve ou qu'il neige concert wana ekobeta ezaki sorte moko ya défi makambo lekinde ni expliquer ba imboka ba kolanda biso. Bon, biso toujours en défi te toujours ke trouble de vieillesse ne bande au salaire hein Kofi hein. Comprendre ba défi à nation te eza problème à trouble de vieillesse ne bande au salaire za na confusion à temps ya koyeba ke tango oya betaki ba loi ba ultimatum peuple wana asi akola déjà na poto basi ba koma mikolo hein. Enfin ebele lelo ba koma ba responsable donc les a défi te les a trouble de vieillesse les bande ko sala mais tous qui obligé ya ko rappeler kaka ke évolution na kati ya poto c'est côté ça veut dire atika ko rêver ya ko kanisa ke akoya ko imposer ba tuna poto caprice na ya quartier latin soki alingi musicien abeta oya lingi oya yemba te alingi moyen imposer à la diaspora. Je pense que diaspora a corrigé peut-être Kofi comme il faut. Là, ça allait à comprendre que, en tout cas, génération où il y a diaspora, oyo, et ça pour le moment, il y a diaspora, au bango, babande ko sakana na ngote. Mais commandant Isso, et ça bande comme on a tongo le balobi que non, you arena annulé te, zaka a ko reporter, batu bako tia date mususu ultérieure, zanango binonde te zaka ke amonika ke a pesé ba esprit. Est-ce que cela est vrai? Mais le onanga otanga kate. Comment Paris la défense you arena, c'est difficile te. Paris la défense you arena. Ko na ba programme ko mona ti. Ilo oni ba komi kona. Omoni ba congolais ba vivant ba ngona ba rimera. Ba solo ba venir ba coin ya ba nini. Biso to vivant na bongo te, biso to vivant nde otali okote otangi omoni nde ba komi. Conseil les a annulés, il n'y a pas d'autre histoire ou explication. Mondele a les a le pas na bino teo ba posinano. Si c'est repoussé, va le repousser. C'est annulé. Conseil la Kofi les a annulés par les combattants. Quelle que soit la raison pour avancer, et bah que les a politique bah annulé en gros par les combattants parce que yé mon Kofi a zore que bah menace les qui est pelé, bah téléphone, bah mail, bah ni. Yazo yé bango ke bateau comme pas échanger forme. Commandant Eso, annulation les alliés par pression, il y a pas combattant ou bien ça nini? Non, quoi, par pression les combattants. Est-ce que vous voyez ça que annulation il y a concert ya wera. Potanga ki ba oui. Na soki nini décret wana ba bise potanga ki amo. Oui. Il y a des opposants radicaux qui sont menacés. Le même Raoul Bastelissa qui montre pas à Fali, c'est toujours la même pression à la quelle que soit la forme de et ça toujours pour l'annulation, pour la pression à combattre. Papa n'a pas dit, et là on a séparé dans on a remercié diaspora, on a remercié Bananabiso Papostaniawa. Combat Nabiso, majorité à la Congolais, à Mikolo, à Biso Boitoko, Macarapasi. Mais Sali Moussa, la préfecture de 142 000 mails. Oh, c'est vrai. 142 000 mails. Oh. Yo moni yango eza awa. Vraiment. Yo moni yango eza moke au préfet pour résister kaka. Diaspora ya partout. États-Unis, Canada, partout mutu nyonso azotinda. Ba mama o ba yebi okomate azuma na efanda wana komela ngai. Des stratégies tokenda ke nango biso ba diaspora to bi toko toucher ba famille, chaque famille zangi bana 5 t 2 2 3 t. Ba mama boy utiliser bana na mama muso ayebine komela ngai lukela ngai loko wana ba kokomanda eso ba lobi komela ngai. Pa ta wana pe obenga ba master na itise. Est-ce qu'il y a moyen que tu puisses envoyer le message comme ça? To
beti Kofi à sec. Et seulement papa seulement c'est Kofi to beti gouvernement la bino na ba Rwanda plan bazaki nango ya koya ko déstabiliser diaspora. Chaos debout, c'est fini. Donc, tout le monde Kofi a zai le la canal plan moko falaki ba côté la pas ba déstabiliser bino. Ça y est mon côté ça y est mon côté babanda na faliti. Babanda na faliti plan ba Rwanda. Après to ibisa ki bango ki botindi fali bo pekisa parce que auto kopeta okozana problème ba visa lelo kuwela komi wapi. Asi ale ngombo ba ngulu ebele ba kosho ba moni la suki ngurube. Wera yewana perdre soki 7 kilo amoni likolo ya muyibi na bango bazolinga koya ko escroquer peuple de diaspora bozi mbonga bangurube lelo sikoyo ebebiseli bino ba visa komi pasi po ba pesa bino mais ko ba pimele visa pere ba pimele visa bango tout ba pimele bango ba visa. Très bien, commandant eso kolanda Kofi na émission ya suka utu ko sala azaki très optimiste et fanda kimna na nini. Non, Kofi Obozomona ana eza yete, Kofi c'est le corps habité par les démons. Obozomona c'est un démon qui est en train de tramballer, marcher partout. Mais le vrai Kofi azaki wanate. Le vrai Kofi ce que soit na téléphone de chaque azolela. Azolela. Si moi si ngana bana ala ozo distone na nini. Na ali atoke le fait de pas bokechi comme ça ya ali sabiso. Oh. Wana Kofi. C'est vrai. Obozomona wana. Mais nazolo ba makambo wana bongo na kona ko azol la vrai Kofi azol lela donc na pesa na Bruxelles na be commandant so sorera wana obenga ngai sorera frère do beta quoi frère do beta na zo mo sina na bana na ke no fande pas beaucoup comme ça a dit ça biso na souffraka trop na souffraka azol lela wana vrai Kofi Ozomona ocha ba orgueil wana bokomona eli su mikolo te o demo ana o ba ndo sa ba orgueil mikolo bo mona Kofi akonwa kozonga kuna akomi peza profil ba parce que azwisoni. Voilà. Wana ezaki ba orgueil moko démoniaque ndeko na ngai. Orgueil démoniaque. Koma yo ko banda ko santete et pourtant yebike place ozokende fali amona ki moto. Atangi pe que c'est un intellectuel ndenga mibenga. Est-ce que atanga ki nini lettre o ebimaki na préfecture pona wera atangi yango amoni ke même motif même nini wana yepa za na kati parce que wera azaki reproché par rapport à Urbake aza proche ya ba politicien mais Kofi aza même proche te aza penza cadre ya ba parti politique aza na kati ya parti ya bayozi bukwebo mais azo s'entêter pour rien pona kokanga kanisa ki akosaka na diaspora le aza humilié félicitations mingi na diaspora. Voilà. Commandant eso eloko moko eko sala bato susu moi ko tuna ba question balobi oui eza le rôle à moi na muke opinier mais suka pe ofuka miseke foko tele misaye mais ba musicien ba politique ité ba mais eza le rôle na mona kinde ko Kofi apesi exemple balobi oh ndeko boketu pa yemela ka Mobutu est-ce que bango bazali ba politicien nini boko reprochera vraiment na bango penza makasi oyo tilelo baza puni. Soki bozolanda Kofi bozokota na monde ya ba vieillard soki bozolanda ye ala koko aza na trouble de mémoire yo na tango ya Mobutu oyokaki jour moko chinois moko aye kotonga stade wana komi kobota na Congo na tango ya Mobutu oyokaki chinois moko abimi na kotonga stade akomi obeta ba congolais na tango ya Mobutu oyokaki indien moko abeti a gifler ministre na tango ya Mobutu oyokaki jour moko na kote moko balobi ba rebelle bakoti bazwi mwana mobali bese bima na mama na yo na tango ya Mobutu oyokaki ke to perdre 8 millions de morts wana eza ba Kofi wana boti kolanda bango te kala koko moko boye mutu na yosala isubiete a se préparer siko homme de viare akoda c'est un malade mental aza na vitesse ya cerveau eza ibakomi perdre vitesse ya raisonnement te ona ngai Mobutu tango ya Mobutu biso totika koyeba makambo moluba na mungala te yo sana kini kuna oyebi ke lelo bokomi kaso ko tamboli boye baluba oyo bawewa oyo est-ce que na tango Mobutu boyoka ki makambo baluba na bangala oyo boya ko comparer les grands leaders lokola Mobutu muto ya asangisa nation azwa mukongo moluba mungala asangisi bino bo banda ko comparer na ba aventurier ba Chilombo na ba Kabila ko lobake o bayembela ki Kabila o bango bayembela ki ba Kofi wana. Est-ce que bazoye bateki Kabila wana kombo na eza cité na rapport Mapingi oyo docteur Mukwege azana ngona maboko ti lelo azosenga ke fora rapport Mapingi c'est quoi ezali liste ya
ya bato nyonso baboma bato na place na lieu eza na kati ya rapport wana oni moto asala yango e na kati kuna kombo ya président na bango bakobanda okumisa Kabila yo kiti na yango oyo eza na kati kuna aboma bato na tingitingi na makobola na wengiseki eza na kati wana Siko mutu oya boma peuple na bino bokumisa bo adorer bo yembela boya ko comparer na grand maréchal mutu a sécuriser mboka wana panda mutu nyonso za parfait mais bakobiye kofinenga za ki wana na tango Mobutu amonaki mwana muke ya 4 ans za kokima ayibi place olala te na tango Mobutu ye kofi amona mai ya salite ya nyeye zo bima na robinet bala kisa biso Mobutu atikela bino stade Kamanyola atikeli po maréchal atikeli bino palais du peuple bala kisa ya bango oyo président na bango bakomisa ki atongi na Sozacom o baliba ko pardon na bina Sozacom Mobutu atika moi quelque chose bango pe bala kisa biso o baliba comparer Mobutu ko vient comparer Mobutu na ba bololé na bangwana et fait car baye bakaki décision ezaki comme baye mbela Kabila et Kabila wana lelo ne to sola na boy ye wana uti ko mata na Ferrari na ye comme na ko Ferrari ko tambola na Congo biete akitaki na ngolo Lubumbashi parce que Lubumbashi Afrique du Sud des anzela pe makadam akena Ferrari et Ferrari ko kiko tambola na Congo te banzela ezati mais ba kofi wana bala kisa bino ne bato ko Kabila ko tonga ba metro ba tram ba nzela eza wapi banzela o bango bakumisela eke botala banzela eza wapi siko biso tolingi makambo akokosa peuple te et tant que ba Rwandais bazana mboka wana tant que Kabila azana mboka wana azo circuler librement bango bakumisa kiye na bango na Kabila bafanda kuna awa mutu akobeta kate parce que lit na biso eza ba musicien te lit na biso c'est l'occupation tant que Kabila na ba Ruberwa ba Janet Kanambe ba nini oyo na nini Olive Lembe bazana mboka wana na Felix azosa ba vainqueur mutu akobeta wazata mutu akodistraire biso wazata. Maintenant, qu'est-ce que vous recommandez aux musiciens en général? Tosenga bango eloko moko te eloko to bande ko senga bango kala avant ba réseaux sociaux et ya. Tango wana ezaki ba système ba DVD ba nini tozo ebisa ba CD tozo bango bokende kuna bo informer peuple bo banda ta koyemba réalité via peuple passe ya peuple. Soki bo moni ke boko kite boko ta kati ya politique te ba sala yango te. Mais lelo siko biso moko to komi na capacité ya kutoucher tina mwene ditu tina chikapa commander soit na poto bazo mona na chikapa est-ce que na besoin de musicien na besoin de musicien tozo recommander bango eloko te to sengi pe eloko bango moko te ba ya kaka na défi ndenge bazo ya na ba commando peta pa chaque jour comme bazo linga baka c'est que ba kota na poto par la force ba moni humiliation 5 concerts répète et quoi lokola nzali ki lokola bougie. Oh, na ya Félix Wazé kwa pe kwei ou esi la kala ikoya kala tuwa ne koya kala toza na eloko tosenga ba musicien te soki balingi ba se ressaisir baloba ke to déranger bande kwana ba combattant te to tika biso to beta biso na bamboka mosusu ya Afrika to ba déranger bango te ça va soki ba komona ke non cette fois-ci to ke na forme mosusu otumbola bango boya bokuta biso. L'élite na biso eza bango te l'élite na biso sur l'occupation mais ceux qui bango balingi ba banda ko déranger biso ba banda zala humilier ndengwana. Donc tolobak bayi Congo bayi musicien congolais ba espérer soutenir leur côté à part ka soki ba kolinga mboka oyo na 2085 2085 wana ne musique ezongi na poto. Oui oui okomona te bakolela boko boma bana bongo banzala misale kufi banelo musa ko sala tende bakolela bana bango lano baza ba vantile baza miyibi baza ba escroc to bana no musicien moko kofi bana bana baza na poto waze kwa poto vunani wera États-Unis jibe bana baza na poto bayaka kande kuna fere poto fabricage poto siko bana nini bango balobaki bakufana nzala da bako sala ironie alors bana nini oyo bakufa na nzala après depuis balobi ke bazolia banyokwa maka 12 ans o to bloka bango tokende na bandako na bango totala ba santé na bango soki za mutu moko kuna kaza na nani ya malnutrition aza na nzala tokende kotala
au contraire baza ko exploiter ba pauvre musicien o ba yimela bango na orchestre na bango ba futa ka bango te ba okende production boya azwi mbongo nyoso atie 12 donc ba futi yete musicien fanda ka wana na espoir ka un jour akomona miki un jour akomona poto po akima ba futa ka bato wana soki ba liba pesa biso ba fiche de paie o bango ba futa ka bato total salaire wana soki ezali après soki ezaba to calculer soki les musiciens ko vivre nango ako vivre nango moi mobimba. Mais comment va vivre mendicité mais commandant eso moi te que tala lokola petit ya Musaka wana ouais Musaka soki ba pesi formulaire akoma état civil na ye marié célibataire ou quoi je m'en fous mais akoma na place à profession akoma nini mandia parce qu'il n'a jamais travaillé depuis à Botama Musaka botuna na Musaka asala wapi muta le parolier asala wapi il n'a jamais travaillé à vivre la mendicité siko bato ya ndenge wana bazolinga bato tu bakoma bamandia pesa ye formulaire bo luka ye bo soki oza journaliste luka ye c'est que commandant soit lobby to pesa formulaire o remplir place ya profession comme pas profession ni mandia commandant donc voilà commandant eso sikoyo toko koleka pete sans que tobeta mwa lisolo ya mwa entérinement oyo commandant eso après ba polémique ebele tomoni forcing moko esalami na niveau ya Assemblée nationale ba entériné kaka kadima oyo ezalaki protester dans tout ça nayebi te commandant eso komona makambo ndenge okoleka c'est une branche moko ya crise efungwami sikoyo ou bien okomona ndenge nini. Non, Félix a créé crise et ça la blocage pour pousser la glissement. Félix a provoqué crise, oyo, et ça la blocage et pousser la glissement. Et ça la pour ça bango dialogue et ça la transition à zoata moi 2 ans les sous. Parce que la éviter ceux qui va toi calculer Félix a tiré na combien d'années? Et na combien de jours, pas année, combien de jours? Ce que Azana est belé, je pense à Tikali là-bas, 400 ou bien 450 jours. Dans mon toit en boca. Comprends? Donc, il y a une stratégie à blocage, il y a créer crise pour pousser le dialogue. Donc, c'est ça quoi la réponse à la question. Voilà, merci, commandant Isso. Nous sommes arrivés à la fin. Nini Baimbo Kabakoko retenir na passage na lelo o epa ya Jimmy. Eloko na kopesa no merci mingi na bana na biso ya poto bano to bota ba parents na bango merci mingi en tout cas eloko tozali nango na souci que diaspora abanda koyoka biso bato oyo ezaka diaspora te congolais ayoka ka biso na biloko toyebisaka bango mais tomoni penza ke diaspora za en tout cas ayoka ka biso tosengaki bango tokoma tobenga ba mairie tobenga ba Marie Le Pen tobenga ba ministre basali yango pe futi ça veut dire lelo toza fier ya komona ke komba na biso bana na biso bakoti na kati ata ba mosusu ba yeba ba langue na biso te mais soko zolo ba yokaka ba komona oyebisi na lingala zo koma na français lelo toza fier yango tozosenga diaspora asala mosala wana lelo nakomi pe fier na bato ya Kinshasa lelo namoni peza kini eza kotendance il faut bato batelema ezolinga epousser ezolinga etelema mais ekosimba kaka eza lokola motuka ntango bozotindika eza un jour oka vroom etemare donc félicitations mingi na bana kini namoni ke bato bakomi ozwa conscience de plus en plus lelo biso mpe tosepeli makasi parce que message na biso ikomi okota bato bakomi obenga ngati na bakata kokombe baobenga ngati na balomela baobenga ngati na partout ça veut dire ba réseaux sociaux en tout cas ezotambwisa bainformation makasi donc lelo biso toza na esengo komona ke koko oyo ya Koffi Olomide alingaki aya kosakana ameka magie akanisi ke bato diro baza bato ya quartier latin mais aza humilie ero na ebite soki bazozongisa ema ya mungu soki ya sikre soki ya mungu ekala mingi te bokunda Koffi Olomide mpo tokoboma ye na tension mikolo ezoya lendi nazobenga bato tu tozokende koakompagne ye na place okende na justice kosamba makambo ya ekobo na ye kuna il faut tozala wana ebele tokende kuna makambo ya viole na ye faut tozala wana soki mpe kuna abiki tokoboma ye na tension il faut ayebaki basakanaka na peuple te.
Merci commandant Eso parce que accepter que couper sa biso moi temps yo talabino kuna bozara très occupé mais vous acceptez quand même tous ana yo que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci. Très bien, madame, messieurs, nous sommes arrivés vraiment à la fin de cette émission. Que Dieu vous bénisse. Voilà, le plaisir a été pour moi de recevoir en ligne commandant Eso, Oazali Moko, Yaba Libérateur, Afandi Namboka, ya Belgique, à sali intervention, après si, raison, où il sali que Kofi Olomide a se produire na U Arena, où ils a prévu le 27 novembre prochain, dans début, donc vous avez vu comment à Salaki émission, il était très optimiste pour que vraiment à Beta Concert Wana, parce que tout était en marche selon Kofi, mais maintenant tout aussi a tourné au vinaigre. Donc, concert n'aura plus lieu. Donc, bateau tout, selon Nebotangi Wana na site Yayu Arena, les billets vendus seront remboursés le vendredi. Demain, vendredi déjà, rembourser les billets qui na site Okenda qui sont en ligne. Car ceux qui banque selon communiquer donc tout ce qu'on peut dire combattant, bon, ils ont salama parce que c'est notre pays, nous devons aimer ce pays, nous devons faire tout pour que ce pays soit libéré entre le mains il y a Ngunda et Congo. Comment peut-on expliquer qu'un pays potentiellement riche, mais un peuple très très pauvre, c'est vraiment absurde, c'est flou. Donc nous avons besoin, il y a aussi la paix, tout les Congolais respectés et respectables. Merci à la grande équipe qui m'a tenu compagnie. Merci à Fali Matoko. Merci à Maggie, ma consœur Maggie. Que Dieu te bénisse. Merci à Bandeko Nyos. Continuez à liker cette vidéo. Continuez à vous abonner aussi. Et puis, n'oubliez pas la cloche des notifications là. Vous s'appuyer. Merci Naba Ndekono, papa Destin. Merci beaucoup vraiment pour la confiance. Que Dieu vous bénisse. Alors, ceux qui nous ont besoin de vous et moi, tout l'année prochainement pour un autre numéro. Ciao. ABC One Television. ABC One Television.